comédien mibali ba comment mon ba comment ba jibé. Mon cher conseiller est là. Nebizio ba comédien ba par exemple place au bowling ba mi chatter. À sa valeur. Maman Top a sa marque le lot. S'il faut parler de maman, on va pas parler de Yann Nicole Bakata, on va pas parler peut-être de Yagabi, on va parler peut-être de maman Bipendou, de maman Chakou, baza génération Moroti, mais Top a sa marque. Jalouse, côté Mzouzou, maman Top, et pas sermoir en États-Unis, sur le Canada, maman Top, Ndumba. Azolinga dada comme Sila na Mati Moto, je suis arrivé chez Maman Top na Koutié en tout cas a bâti totalement. En tout cas na tika qui a son moins temps. Après bah en fait il fallait quand même na solane parce qu'il y a rotalay. Na tounié koutouté bani nengi na tounié. Pourquoi arriver à ce stade? À sa valeur Maman Top a sa marque le lot. S'il faut parler de maman, on va pas parler de Yann Nicole Bakata, on va pas parler peut-être de Yagabi, on va parler peut-être de maman Bipendou, de maman Chakou, baza génération Moroti, mais Top a sa marque. Il y a eu un moment on parlait de Ixil Pechanga. Il y a eu un moment, on parlait de lui jusqu'à l'instant même. Mais il y a eu un moment qu'on parlait de Ixil Pechanga brutalement, s'il faut le dire. Tant qu'on a ton objet de si l'année ton objet est Pechanga. Est-ce que comédien moi encore long à accueillir qui sait ce que c'est un spectacle? Bana mon moni, comédien, bah ça dit crise. Voilà, Bandeko Balandi à Top Média Congo, bienvenue dans votre émission Le Code de bonne conduite. Voilà, le Code de bonne conduite, cette émission que nous avons l'habitude. Il y a même Labino Makambo et ça la cabino bien Makambo oyo édifié Abino Makambo et apportaka en plus Nabavi Nabino. Voilà, le lot Ozali Mokolo, il y a lundi, il y a mois, il y a le quatrième mois déjà. Aujourd'hui nous sommes le 12, il y a quatrième mois. Internet et ça il y a Koningana, Maman Top Makambo ya somo. Et bimi nanzela yaba audio Maman Top Makambo ya somo et bimi nanzela yaba enregistrement Maman Top Makambo ya somo et bimi et pas yaba fan na bango o bango ba benga ka ba fan or air moko ba komaka bayini na bango. Voilà, tout autour yaba comédien, il y a tellement beaucoup des histoires, il y a tellement de choses oyo et donc ça là ba tout passe. Voilà pourquoi aujourd'hui na ke ko luka moko ya ba panzi sango na kombo ya Yams Obino bolingaka mingi mona mboka oyo alo Malamu mwana mboka oyo amemela bino makambu ya malamu et beaucoup plus pour na oyo etali ya ba analyste tout comme tout lobela na no ba comédien. Qu'est-ce qui se passe exactement na ba comédien? Oh, les gens qui sont censés d'apporter en plus, les gens qui sont censés yako édifier, yako éduquer masse, mais ils sont toujours dans des choses oyo ezoko sepel sabatu malamu te azali obe wana na mopanzi na ngai mopanzi sango mwana mboka Yams mbote mopanzi sango mwana mboka Dadi Ngalapa mbote na bandeko nyonso bazili bakwa kolanda biso na mona na kala na ba TV na bino na nzela ba analyse. Aujourd'hui je suis avec mon confrère Dadi Ngalapa, moto ali kokoma moto mwindu netinga moto ali bandi netinga. On est ensemble, on va essayer de mettre carte sur table pour to meka ko EDP réputation à bandeko dehors il y a théâtre baza bandeko basi bandeko mibali bakoma kozwa réputation na bango. On dirait quelque chose qu'on peut s'amuser avec ça n'importe quel moment à n'importe où. Donc je sais pas comment dire exploiter cette langage s'il faut le dire, mais ce qui est sûr bandeko bana moi difficulté à moi makambe belé. Atape to lobby ba yo kana bango ka te mais musana biso lokola ka ba pasteur te bo te ya batoka nzamba ko ya sambela ko kota lola yango loto ça comme d'habitude Ngalapa. Voilà, nous devons prier lokola basali nzambe baloba ka poto luka moeto to kota lola maloba ya mona mboka Yams. Voilà, serrez vos ceintures parce que to lingato démarrer émission na biso. Mais avant de commencer, je dirais un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga, mère il y a 3 anges, mère a triplé. Un grand merci à Maman Deborah Lubanda. Voilà. Maman la musique on a tellement à niveau moroboye. Je t'aime beaucoup maman. Maman Zozo Mavakala en tout cas. Moi ça Papa Noé Mavakala. Je me rappelle à Benganga na 4 heures dans un hôpital en tout cas. Mais les soutiens maman Zozo Benga comment place mon bogi aux $400. Quelque chose qu'on doit s'attendre dans le et puis éviter où est-ce qu'il y a la grand-mère dans l'hôpital à Belarasi en tout cas.
Maman Zozo, nous avons pas moulé sur ma casse. Voilà. Voilà, merci. Aza parmi ba maman yo nzamba tia mitema Yosuwa. Voilà. Merci beaucoup à ma mère Maman Zozo, Maman Deborah Lubanda, kilo ma mère à Calgary. Oye bandete doti que non ngai na sali eleki et comme pas na yo comprenez. Voilà, merci. International, bonjour. Mais Zela non ngana ke na ngoma lembe. Mais dada no bois kaete parce que elle n'a pas droit ici. Mais où est-ce que nous avons bongo? Comment on est zanani? Déjà. Dada. Voilà, un grand merci à toi Eliane Kazimoto, un grand merci à Mami Mavungu depuis quelque part, un grand merci Nabino Baenio Sobokozo Libaku ya Kolanda émission Oyo biso to koloba obele kaka vérité to koluka mweto to zo pena carte yango to tchango na table to koluka mweto panzanteke ndeko yamsto meka un peu ko beta lisolo o ezo sala pasi ezo sala vraiment pasi internet eza ya koningana o ya mama na biso mama to pesa ka respect mama oyo azanga génération mama top yo lokola pe ozalaka plus proche na mama wana ozape parmi bato oyo bo respect taka mama wana lisolo yango eleki nano ndenge nini baye bazo kolanda yo ba meka ko comprendre to meka ko analyser yango ensemble na yo. Bon ngalapa moi je dirais lisolo à top eza d'abord je suis d'accord avec elle mais non je crois qu'elle passe un peu de moments un peu tristeux, des fois elle se ferme à la maison peut-être dans la chambre pour dire pourquoi na yamba appelle ya ndeko moi si wana yo ebi bato lelo ba na ebité bon excusez nga na ko mzala moi clair na balangage nga bande ko botalanga si bozala lésé lelo bato à théâtre entre guillemets qu'on appelle bato maboke ba o sala vie na bonka on na maboke. Pourquoi j'ai dit ça papa? Chaque jour tongo midi pourquoi Kabila on parlait de Kabila tongo midi pourquoi Kabila ouais tu Kabila na bandenge to fingi maman na yo fingi ba moi si na yo fingi ba na ye en aucun jour à l'obé logo mogo tu vois à la chimbia que dans la vie il faut parler seulement si vous avez des mots qui sont plus forts que le silence. Kabila sali université à silence ba comédie ba roza silence té na ebité za complexe muto ça ka bango ba koli na ba vie ya ba pasi bazo zoara na ba 14h30 ba 19h30 to intola là et comment qui na ba on na ba vie na ba air mowe. Est-ce que Moutlogo a maman la biso si la bisalou à cette heure elle peut parler de la succès. Ngana yoka libanga si la bisalou na V12 na nzembo wa chatou. Yo calculé V12 eza baneni ba 96 94 je m'abuse pas le moins bongo. Kofi déjà dédié si à cette époque-là. C'est-à-dire s'il a déjà qui monte au salaire de succès, est-ce que si dans Robert Maramba succès héros, toi Luka créera buzz héros, tu vas toi il y a si là Luka fille moi Zarana poto à persa awa a benga ba comédie ça va on ba jeda. Toke malembe yams, toke malembe na moni yo commis déjà. Naibi place ouais naibi que et ça la malembe. Zela naibi que zela aussi ça je contrôle le plateau s'il vous plaît. Comprenez, il y a beaucoup de personnes au Balanda Kabiso, il y a beaucoup de personnes au Balinga Biso. Toko Bungisa Kibo Mutuna Bisote parce que en face de nous Tozana bateau peut-être bazo comprendre te nini o bazo kosala. Je vais vous signaler que Yams Zala ndenge yo zalaka kende ndenge to kende to développer loko moko otiki mama top nanu ndenge nini parce que ce matin déjà tu étais avec mama top avant to kota na makamusu mama top je viens d'être avec mama top du coup na lali na butu na muki 2h du matin et na simbi téléphone nanga ndeka na linga kotala YouTube tourna vani likola mbetu na final nga téléphone na tala boye Mama Top, jalouse, côté Mzouzou, Mama Top, et pas sermoir en États-Unis, sur le Canada, Mama Top, Ndumba, Azolinga Dada Komasila, Akansaka Dada Komasila. Je me suis réveillé le matin à 6h aujourd'hui. Na lati lipapa na tie jogging nanga na tie body na mati moto je suis arrivé chez Mama Top na koutier en tout cas abattu totalement. En tout cas, na tika qui a son moins temps. Après, bah, en fait, il fallait quand même na solane parce qu'il y a un rotalay. Na tounié, koutouté, bani nengi na tounié. Pourquoi arriver à ce stade? A expliquer nga bon, ndeboya karba boza bananga na yamba boyambanga na sana bino émission deux fois bopé sanga et l'autre côté mais vu que boza bananga. Misuzu kutu bakoma ko boy ya ko senga biso na ba facturation avant. Voilà, yo ebi internet le les fonctionner maman basé belé o za vous tourner une émission vous payez ça $50 $30.
Maman Top, elle nous demande rien du tout. Ceux qui ont les mêmes brisques, si les retourner, fin de compte, on finira toujours par tourner. Maintenant, on va lire à l'obby, Nazaki n'a confront, on a vu Noah, Ipan, Moutounanga, je t'ai sali d'ailleurs, a bien tout tourner, n'a bisopé. Nathalie émission, on a personnellement, Yams, n'a mon esika Top à l'obby, ma bête, une émission, on a. Et après, à expliquer, il y a une dame qui vit en Paris, précisément, à sa émission, il y a Internet, et c'est dépendamment. D'ailleurs, on a l'ingapé tantina ngomingi. Mais on a comment cette dame peut se rabaisser jusqu'à ce point, entre guillemets, selon les informations qui circulent, que les amis, ceux qui de Abakouk, entre guillemets, je ne confirme pas, les amis de Abakouk, les amis de Sila Bissalou, Bablo Moa Bongo, financer qui est pour Abandakosala, comédie, j'ai d'attrape, pour comédie, position vis-à-vis à Sila. Na mejo yo kango bon, ngana solina Maman Top nabi abengi Maman Top fiango. Selon l'explication Maman Top abisinga abi abenga ki Maman Top abisinga abi non. Rappelenga abis Maman Top allo bonjour maman. En tout cas naza fanatique na yo bino boza maman mikolo théâtre pour na nini te borokio pesa na vacances. Maman Top abisi maman s'il te plaît naza na prière. Nabi man église comme ça je vais vous rappeler. Na bonne foi ya mutabenga ki asolo makamobe. Elle est arrivée à la maison na ndaku na ye, azu tomboli téléphone na ye. Abengiye, vu que ça appelle à WhatsApp. A rappeler, ça nous arrive des fois à rappeler Moutou à WhatsApp. WhatsApp appelle à lui faire l'hôtel. Et ça appelle tout yo qu'on appelle permet absolument qu'on a moins bien. A rappeler Ndegouana ya moi si c'est des Panama. Pour rappeler à rappeler après et c'est des Panama moi solo bango d'ailleurs ngana landi yango à lobby soki na loba kina lobake. Ah, ngana lobana Maman Top alingaka yebake eza essayer de peine Panama. C'est faux et archi faux. Maman Top a mis internet, c'était Maman Top a soukara na Facebook na WhatsApp. Avant à 10 minutes avant na YouTube à noter la rabou. Impossible. Il est pas à la connecter na YouTube, il faut sentir le mot Betty. Bakbago benga on a côté YouTube. Dans les vidéos wa kindaranete. Azara Facebook WhatsApp et tout à coup la moko il y a eu à passer ce qui concerne les cousines et moi essayer de pas dans lobby wana a bandi go sona Maman Top bandi au Maman Top j'ai d'attrape Maman Top passe au liba lobby en tout cas si là ayaka na maman livre apesi mbote na bobo tonionso explication on est na chaîne essayer de dépendamment bango bazo luka basala yége d'attrape ba pour approfondir le côté négatif ya sila pour ya bimisa mabe ya sila pour nini te ba luka ki ba lo ba peut côté négatif à xil pour na ba bimisa mabe ya xil. Attends mon cher ami, on doit aller plus vite à comprendre certains comportements. Hier je parlais avec ma femme d'ailleurs, je t'ai sali. Si moi c'est un hobby. On doit saluer maman en passant. J'aime beaucoup ma femme, je t'ai sali. Maman je t'ai sali voilà. Moi j'aime. Ouais. Donc du coup je parlais avec hier la nuit avant de dormir. Tu vois pas que l'internet maintenant Internet à Congo, tout comme on sait abusivement quoi. Ça dit, si tu as l'internet, il y a Côte d'Ivoire, bah ivoirien. Au Taliban sénégalais, il y a des Congolais, au moins il y a des gens. Et après ce monde, on a évité, tous les internet, les groupes, WhatsApp, Facebook, YouTube, belé. Et après ce monde, on a West Africain, belé l'internet. Il y a des stars, tout le monde a été. Il y a des Congolais. Il y a des Congolais, on a des Américains, et Bimi. Tokenda wapi na internet to sala ngwa bizifement pour anini mon mboka Yams une petite question kaka pona o Italie maman nabiso maman wato est-ce que c'est pas jouer à l'imprudence koluka muto yo oyebité tu commences mbala moko ya ko étaler ye makambo nyonso bien que bazo ko accuser ye songi et tout ou bien ezaki confiance oyo Maman Top azala d'abord je vais précipiter na songi vite fait quoi est-ce que na kata ba comédien watonda oza songi en fait je suis pas là pour défendre Maman Top loko la porte-parole à Maman Top. Non, à sa valeur, Maman Top, à sa marque le lot. S'il faut parler de maman, on va pas parler de Yann Nicole Bakata, on va pas parler peut-être de Yagabi, on va parler peut-être de Maman Bipendou, de Maman Chakou, Baza Génération Moroti, mais Top à sa marque aujourd'hui. À sa peut-être marque mon ceux qui sont comédien, n'a comédien besoin de garder na moi misé quoi. Ça dit atika la marque parce que Léon la génération na yo ndira zaka yé je sais pas on dirait na via ba poa wana quoi ba lourd wana ba on dirait ba ça vraiment sous mingité mais
mais chose grave côté négatif c'est ça que ba comédie au moins moi bandaki théâtre lobby Nathalie 2 minutes lobby na TV alors je na ba film mo boya ki nda poto tika bon ça théâtre et ça linga bien na moninga moko na bi est-ce que 2 minutes c'est ka poto tika ba décor est-ce que tika ba exaucer moi na so ça ma ko kalunga est-ce que tika ba Aïda. Non, mais il revient dans la scène artistique comédienne congolaise. Du coup, il joue dans Aïda. C'est comme ça. Génération est okende. Oh, bazar quoi, icône, faut qu'on garde bango. Pourquoi il y a peut-être que Mama Top a songi pendant que bango ba comédien ba songi bango moko ba songi. Tala, au cours de ba comédien ba vendre 5 6 ba au solo là. Ce gars yo telemi, mi balé ba benani boui. Il ba ki ba otonga. Batongi yo potete otelemi okozonga wana boseki tangu yo boko telema bato batikaki bana otonga yo ba otonga kaka tout autour il y a ba comédien il y a tellement beaucoup de histoires aux ali il y a malamoté quand vous voyez beaucoup plus nos comédiens, nos frères et sœurs, mi pesi beaucoup plus na ba buzz inutile au lieu ba mi pesa na musala na bango oyo ekoki ko apporter bango ba gain oyo ekoki ko za rentable pour na ba vie na bango to lo ba neza ba manque ba inspiration et comique aussi la bango ba création et comique aussi la bango ou bien ba komine ko koma na suka bazo ba te nini o ba koki ko proposer pa bandeko balinga bango une analyse moko normal oyebi ki Android rebimi na kisasa bana koteka ma chère après moi ça ça ko banga te ba sambusa biloko ba sambusa Android et comme oteka ba $10 voiture au catch air ya ke bana oteka ba 7000 vite à l'époque je me rappelle 7000 que no lukango lelo okozon ba 4000 ba 3800 BJP ya mususu okozon ba na 3900 ta niveau to ba sambusa biloko na yebisi yo kisasa ba yebi ko sambusa loko ko cha idete mon cher moni congolais yali ngaka sambusa ka loko ngada YouTube na beke congolais sambusa ngo teleka na van na TV no tala papi mo mayambi innocent na plateau Gazma wote na parler na lobi il faut ka kendo bunta innocent na plateau imaginez nanu il va basser ça qui monte en ngo excusez nga les termes ça dit yo beta musique bat ba yebi yo et tu sors de chez toi au matin na voiture obi na kera na bunda na plateau pour finganga o kwa pouiller bouton na fallait appuyer raté yaka kipaka kokolo wana ça dit obeti pe kara ba comédie ba yena ba système ba buzz ba lingi buzz le roi kindoki et là on m'a dit qu'on réunit tout à l'heure awa série buzz et bimi toki série toki gaza série buzz en hauteur batika hypocrisie batika complexe de infériorité vis-à-vis à baninga ba auto ça série buzz awa na otanga ba kombo ba tuté ba tournaki ba série buzz ba ba fragile trop ba comédien surtout nga ba zaka rapide okangisanga ba zaka trop fragile nga ba monela nga bazaka rapide okangisanga ba monela yo ba yebi na bimsa ba mo po tango ba senga dédommagement na bimisi mo na dédommager bango ya wana nga so tango ba komo no makambo ti baza trop fragile okangisaka batu mais ba osaka makambo ezanga tina moi ça va to libala koto yo koto mobala bato za fiancé koto okuna to kuta ni place mo ba bo opesanga moto je m'en fous je m'en tape moi j'emballe le couille non kino ouais je mange pas chez toi moi opesanga mbotete soko saki buzo bata kozwa moi ça batu oyo aza officiellement moi ça batu bato yebi mobali na ye yo za fiancé na moi sinon to yebi ye kuna journaliste aza na mobali ne to yebi boke place mo boke obunda ba filmer bino ba balancer sur internet après comme yo zaki buzz to c'est la série buzz bimi actrice mo a joué te o azaki na buzz solo mais c'est rien on peut donner silité papa a joué te zanon a joué te épisode des mais ngana yebisi yo ke a joué te azaki parmi les actrices principales il faut bacha liboso bacha te pour ani place na un comité donc ba tableau na yeko ya fort to monaki yango ne faki sala to moni yango te tableau ni monanité pour dire quoi ngala pas aller plus loin pour dire que ba comédie ba na complexe mo benga na okamwa bolingo ezate yango ngana ba ngala mama top bon déjà vivara bongo je comprends pas imprudence en nini yela qui est bon ba fanatique on peut pas ba fanatique te parce que tant qu'on fanatique na yo une fois j'étais avec Xi là tout à l'heure je crois il y a 2-3 semaines je sais pas si ça fait 2-3 semaines à lobby à nos 15 jours au monde a comme ça fanatique massa na confia comme ça fanatique massa na mu kolonini yo zu fanatique comme c'est mutu nanga
Nous avons appris aussi que moi si Oyo Aza à la base il y a Kosala Makambu Oyo. Il paraît que Mobali n'a pas comédien. Il paraît que Mobali n'a pas. Essaye de pas toi faire ça. Il paraît que Mobali c'est ça va comédien. On est habitué. Ba comédien bana complexe, bana kindoki, ba comédien bana kindoki, ba loka kana butu. Ba loka kana butu et le réseau zanga habitué ça tout le monde est ba loka pour biso to ba ndoki mais c'est qui est si ba ndoki. Papa, comédien moi ça le roi Fali Azate. Comédien moi le roi faire Azate. Et ce comédien a un compte bancaire, il y a 200 000 $ à Zana qui ça. Toi tu vas ça a été. Azapega comédien. Est-ce que ça a rassou comédien? Comédien. Ça a ramené mon sous salon comédien et puis bangonio sokuna ba jaloux vis-à-vis ay basé belé. Il a bien ba comédien ba salu mon quand tu veste non qui toko makasi boy. So ki tango yaki beaucoup tana ya monoko la te bodi ya pamba. O koto teka veste boy mama ti complexe. Ah, il parle l'axanine ba veste ngwa lati wana. Complexe mba moko. Soko yena voiture, yo kanti mususu a foutu la studio mais a préféré ça na voiture. Pour nini? A foutu la studio à $80 mais a préféré abomba mbongo malem mais a yo somba IStat il y a 2300, il y a 5000, il y a 3200. Pour nini? Pour mona yo ça na voiture, yé monté man kento a kokate face à na voiture. Yango moni vu ki baza tellement exposé, vi na bango yebani, yango moni même bandeko baza libanda ba sakana bango facilement. Il paraît aussi que même bandeko bana ba groupe oyo lelo e komi soki olobeli mama na biso si la bisa lukamba la moko faut ba attaquer. Il paraît que ils ont été payés na montant au moins des fois quand je pense à ça je dis ben il y a certaines personnes au bazo kocha ba vie na bango en danger pour na Nabi tu restes chez toi pour nga déjà je na fandi na ndaku na travaillé na ngaka bien na tsara émission nanga déjà na touchara déjà me soit à moi 700 moi 800 oye ya rappel je permettre au fouti palin au saliboé tkeli pa na batana moi 300 au tien épargne c'est probable parce que mutu moi za na poto les amis de ceux qui de nanyo yo batinele 1000 €. Poka oando tchaka baninga na ba fiège au sali ba réputation baninga na biso le monde dadinga la pa oyebi esepelisa na ebiango Nana Takaza mutu nanga tongo esepelisa et j'étais le premier ou la première personne que Nana Takaza avait contacté a créé esepelisa télévision. Donc j'étais le premier. Hein, le premier, bon, disons la première personne où Nana Takaza a contacté avant photo aya wa ina ba polo moko wa Nana Takaza esepelisa beti match na fikine pas théâtre YouTube bandi soko jouer na esepelisa te ozomono ndo saka théâtre te mais au joueur na ba film Alpha Bokole mais au joueur na ba film minene soko jouer na esepelisa te omono ndire oyebi eloko te to leki na esepelisa papa il y a pas trop longtemps wa oyebi ada ilunga oyebi Fendi Bakajika oyebi Raïs oyebi bana mike ba bina théâtre na ciment ba yebi bango wapi na Top Vision so jouer na Top Vision to mono ndiro kufa lo Top Vision za lo esepelisa za rien ne manque lobby si la bisalu et tout tout n'ont pesa wapi ça vient d'où d'abord pour sa place ça papa succès alors est lamboto lati succès alors est lamboto lati et cause à siko et comme misalité fona longola non c'est changé donc ndeko nangai grande sœur nanga si la bisalu je t'aime beaucoup énormément naoza contre yoté mais tika kozala ambouye na lobene loko na ndeko nanga moi si na belle vie ba oflataka yo ba comédie ka ba oflataka wana tango ko ya bango ka mutu ba otonga yo. Mais pourquoi Yams lelo kaka kozwa ya si la bisalu lelo donc comme lokola mabaku et pas ya bandeko na ye ba comédien lelo batu bako babazo susu moya komela ata maite nuit et jour komika sila donc c'est comme si ye azo mérité kozwa odo azwate ngala pas. Il y a eu un moment on parlait de Ixil Pechanga. Il y a eu un moment on parlait de lui jusqu'à l'instant même. Mais il y a eu un moment qu'on parlait de Ixil Pechanga brutalement s'il faut le dire. Tant qu'on a ton obété masoula si l'année ton obété ya Pechanga te Ixil contre Pechanga et Betara. Vous voyez, et ça n'en kaka bateau. Et on m'a dit falinga bananga fallait un mystique. Il est tellement bien entouré pour que la bêtise monsieur da passe. Bateau. Artiste et comédien bazana ba bureau solide te. Bazana ba bureau solide te parce que so na mutu mo boye, yo te la même ba ndeko muso ba journaliste ba comique ko
Mso aibani bena XLT. Aibani bena sila pété. Bakuta na pété. Akabela ya bata 100 euros té. Mais a communiquer porte-parole à XL. A communiquer porte-parole à sila dans le vide gabo. Yo imaginez. Pour dire quoi? Au lieu de la TV pour nous commissaire XL to nous commissaire sila. Luka bango na cachette yebisa bango ndekonanga. Boza ba responsable botika kopo bo kende boy. Il y a eu un moment aussi la lobiango XL la lobiango à la télé. Bandeko ba misusu ngana oki yango na même na ba voice na téléphone nanga. Makambo eyelinga bande banda na biso na beta ngo karapo na biki bango ba fragile. Bakangisa nga facilement. Te ana plateau nanga ba oleka. Bisio te vi ke bazaka fragile. Bakangisa ba tout facilement bakoka makambo te. Ba comédie bakoka vérité te surtout manam nanga. Bango bakoka te. Ndena benga mo bandoki bo ba biki na lo ba pe ya solo. Mais bon, c'est ce qu'on attend. Comme on a Zando, qui on a le lobby, coup d'appel qui chasse à Gomeo. Wana kutu yote menachen nanga soki batali Aminata kutu na cordon Mira qui en vous ba ezo le capé na chaîne nanga yé moko do lobby à quel niveau ba comédien baza bandoki baza motema mabe ya kosakana te abomi moninga na ye abomi abomi moninga ne na butu na tongo ye wana azolela makasi émission ezali wana eza déjà comédienne ye moko mutu azokoloba voilà ndeko nanga Yams lelo biso nini tokoki kosala pour que toluka moyen na musala na biso ya micro bandeko na biso ba comédien oyo bazali na makambo oyo ezo ko sepelisa batu ebelete théâtre kita de plus en plus. Hier on parlait de la musique. Ba bêtise ba musicien les gars ebelé. Mais ça confirme même peut-être exemple confirme même peut-être quartier latin na poto papa m'a mis vivre na poto ba comme on va cibler bana bato ba on ba miner moi na ba 17 ans mais ici on rêve à fond dans un para français fond na santé moi non peut-être au santé après baby civil na après le lot tous a wapi na ba musicien baza boy to matato kita papa to zoya mususu actualité mission moko boye yo kota na internet tala mi ba actualité ba ferré ba fali tala des jours nango nde bazo sona ka makambo nango Niki Barcelone fali koto yo otali makambo dina na koto yo XL sila comparé ba vie au monde ba comédie ba moi likolo mais baza ba inconscient ba yeba nde ba sa makambo ngo te. Mais là tu les appelles mais oui bana ba succès ba yeba ninga o exploiter ngo te. Bon, soit na nini, odina na bengagi, c'est la tournage, c'est la lobby, no yati na tante, dina na siliki, bon nini yota ngobandaka makambu na yo, biso to chaka ba me forte na biso po nini tenga na so na bengi yo, yo balanga ki okoyate, tu trouves pas que sali mabe, si la PR a sali bongo, allez, comme sou makambo tango x la lobaka kuna que naza mwana mukiete naza suna temps vivre en semblante mutalinga ngate ngape na olinga yete allez et comme koto na les amis de Sila Bisalou ba chef photo à Sila ya XL ba bi bana membre boke bana photo oyo après Sila ya lobité on les a compte ba pirater mais compte eza na 27 000 sur 28 000 membres ba ba pirata qui na ebité ba pirato muko nini et puis tant ba pirata au sale fort nini pour comprendre que za yote au porter bango plainte ba longola comme parce que ba ko boma mutu ba chango wana ba kangi Sila parce que za page na tout ça Sila n'a pas elle n'a pas cherché à s'informer à s'investiguer dans ma camoana ko yebango koto si la loba tous un témoignage à Sila na chaîne nanga d'ailleurs ezali si la lobby na 2018 so il le long naza Sila ici la zaki XL a imposé même producteur moko boyazo kenda Angola abiso ki ngai XL la ke Sila kete na okendete Afrique du Sud place mususu ba obenga XL na ba film ya zoloba que soki bobengisi Sila te li passe na ngate ngai na ko jouer te koto mususu koto XL ye ba lobby to zalana si la journée mobimba to kaboni na 18h ya butu vraiment si la voyage que to na surtout qui na 20h na mon photo na ya Facebook si en aéroport na maman livre et ça là passe après ça change quoi voilà. Je veux namoni réalisateur azo salanga déjà signe bon accorder biso même à 5 minutes pour tout le moyen tout chiter. S'il faut regarder avec un œil professionnel, si l'ana Ursil exactement yozalaka tout autour na bango à tout moment tu es donc avec eux. Ozomonte que c'est comme si bazo wele laka et loko moko boy deux ans la kationa obiso ba etozalaka na bango te tozo ko comprendre bango te Yams mon ambo. Avec ces 5 minutes restants, moi je dirais c'est signe à la part. Si l'ana XL ba ebani très bien ko le batu nyonso ba pembeni ya Sila ko le batu nyonso ba pembeni na XL batu ba pembeni na Sila batu ba pembeni na XL
bayebi niveau si lana exil bayebani te bayebani profondément tala et alors là ngana Muscador d'ailleurs je profite de l'occasion pour saluer ngana Muscador et alors ngana Mundirba tala allez plus loin avec Muscador. Nabisu yo camarade nanga to lali palais moko 8 mois to foutre la palais moko to latani même ba anglais on se connaît très bien bato ba roloba makambu mais ngai na yeto yebi ba betizo ngana yeto sala muta yebi azati c'est idem ngana latela ma Muscador alatela malanga to lata bilamba ndenge moko to ke ma campagne latela ma pembe latela ma pembe si la xi ba sala ngo to koma na niveau oyo il s'est arrivé na niveau oyo ba benga même baza ba lesbienne parce que balingane makasi bane loko ba ouela te bane loko ba ouela te selon conviction nanga bane loko ba ouela te il y a certaines personnes disent que bazo ouela ki bombanda ba ouela ki bombanda ya nini si la mobile na ye ici la mobile na ye ba ouela ki bombanda nini certaines informations sur qui je confirme pas oh ba ouela président Lombe tout en étant marieux papa ya bana na ye a ouela la si la ici nini Ngalapa, na 3 minutes de peut-être. Oyebi que Zaki Kaboé, Xil na belle vie, baso la raté. À ma grande surprise, dans mon film, il y a belle vie, TV, dans mon péchant en akati. Na lobby, mais bandeko yo, ba salara besoin de théâtre, ba comme si vina bango kama boke bandeko. Tango maboke za tango maboke. Pour na nini ba bezo to ka ngomba muyombe gauche. Est-ce que bandeko na nyoso bazana ba leki muyombe gauche na succès? Est-ce que l'équipe Mouyombe gauche na succès na mboko yo Mouyombe gauche ayeba ni tina ba fin fond. Est-ce que si na X ba l'équipe Mouyombe gauche na succès on dit toka ba bêtise à Mouyombe gauche na TVT aza muntu alingaka basi alobaka bo benga na be mona ya kepe asali mamoni na ndenge na mona na sans trace mais oui levez dis-moi ça la makamwana mais pourquoi il arrivera te toyo quand on a ba réseau internet pour na nini kaka ya bandeko basi ya bandeko mibali. Est-ce que coquette awa et si les coquettes a permis to comme na dinana ici nga personnellement na yebi dinana te personnellement Dieu m'entend parler na yebi dinana kanga na makambo no yoka oyo ke na fandi boye na yoka makamba dinana na yebi tangu na yoka makamba dinana dinana ngwaza ande nini ba misenga ba photo na tali pe boye na yebi nanga pe pourquoi ko ya ko lamusa makambo elamuki ka pona dinana abengaki exil si la na filme si la boyaki ne misi makambo soki dina na benga ici la te makambo exil na sila ilinga ke bomba na ngokaka ezinga za ngoka guerre froide na ebite exil na no alobiti na ebite na tel internet en tout cas na yoki sila isika olobate na yoki pe exil place olobate ezaka biso nde bato to simbaka micro to yokaka passe ya komisaka ba énergie na biso bango balalaka ba pongi na bandaku na bango babengaka bana misana bango bela bango bloka kolia biso misaka ba énergie na moya makasi boy. Vous êtes des responsables. Si la Bissalou, Xil Pechanga, Dinana, ba fanatique bako sabinoté. Moi je dirais d'ailleurs, les loyo, Bozana top peut-être. Le lot peut-être on parle de si la Bissalou, Aza chaîneuse peut-être mieux suivi dans le théâtre dans l'ère actuelle na Congo. Chaîneuse autant dans ma casse, peut-être il y a si la Bissalou. Moi je dirais si la Bissalou, t'as la rétroviseur. C'est pas pour rien bah ça la rétroviseur. T'as la rétroviseur. Tu reconnais en soi que aux allants la camarade Nayo Xil très bien. Ne permet jamais. Yonde lobela Xil so au fingaye. Ne permet jamais à certaines personnes oh ba yebi relation yozana ngona Xil te ba finga Xil. Xil peut de ton côté ne permet jamais. Il y a bateau ba yebi relation na yo profondément tena sila ba finga sila parce que on est beau soana bituma banzoko matiti muteo ka pasi voilà maintenant makambusi comme salut ba grande personnalité mutoloko mama top ana bana des choses presque baninga na biso déjà moi je permettrai pas non plus ba finga mutoloko mama top à la télé ou peut-être le gars après c'est un témoignage pourquoi parce que essaie de pas na mabenga ya luka piège ba piège ngo ba luka pe ba tango ma to ba ba na internet te faki ba luka ta muta piège ngo netinga na ngana démarrer essaie de pas na na téléphone na se nga zo ta possibilité ko zwa audio wana te akena on na TV et soki peza ka nga akena ngo atuna ba question neta tuna ma top ixi na sila ba nga luka na ndako bakangisi ngamba moko pona ngena luba mama be makasi. Merci beaucoup. Voilà, toka tina nous émission parce que au dernier mot, nacha juste moi commentaire moko entre parenthèses par rapport à ma confrère Naanga Aoutu Koloba. Les artistes congolais, le musicien, le comédien, est-ce que boye baka obino bozalaka? Et la question je me pose encore, est-ce que
bozalaka informé na makambo batu balobaka na bakombo na bino. Est-ce que conscience wana par rapport ya obino bozanango, est-ce que bozalaka na yango? Si réellement bozalaka musala oyo pour un avenir moko meilleur, pour apporter en plus na société ya Congo, pour amener quelque chose ya meilleur, ya nouveau, kati na mboka na biso, bobima na kati ya babiloko, ça fait pas quelque chose de bien. Ça fait pas quelque chose de bien. Prenez beaucoup plus le temps de construire. Prenez beaucoup plus le temps. Il y a quoi apporter makambo o donc sengeli bozo même ata exemple ya batumisous. Pourquoi chez nous toujours les alaka des choses oyo il faut être tout chacun na ba personnalité à bat. Il faut donc bando saluer bat. Et ça na ba kombo batu o donc eza cité entre autres mon papa que je respecte beaucoup na benga ye papa notre maître au papa o azana bane belé. Nabo salité moko peut-être papa wana yebi ni mutu ni makolo, peut-être maman Ursule na maman Sila yebi ni mutu ni makolo, mais bazo tanga kombo na ye dans de bêtises comme ça. Alors et ça vraiment qui to côté bon mais ko gérer bien ba périmètre na bino banka ba tout autour na bino ba bureau na bino bato botambola na bango des fois ba exposer bino pour na makambo yo ezali ya qui to côté awande na oluka moyen na suksa émission na ngana mona mboka obino bolinga mingi, mais je vais justement profiter. Merci à toi, Dada l'international, petite sœur chérie, merci beaucoup pour l'assistance. Un grand merci à toi aussi, Blondine. Un grand merci à maman Blondine, Tata là depuis les États-Unis d'Amérique. Un grand merci à ma mère, maman Zozo, maman Nanga Moutema, maman Nanga Moutema, maman Deborah Lubanda, Kilo mère à Calgary, Bissika Boni, Tadingala pa Azwakamaka Sinae, maman Deborah Lubanda, Yo Linga Bongo maman. Un grand merci à papa Noé Mavakala Nzinga, le big boss, Mobile ya Bongana papa, na maman Deborah, na maman Zozo, j'allais dire. Merci beaucoup pour le passage conseil Nabino. Merci beaucoup pour la réunion sur Bozo. Un grand merci à toi, Mami Mavungu depuis Canada. Nzambe Azala Nabino. So Jésus-Christ a été. Bon, personnellement, je dirais merci. Particulièrement à ma femme. À maman Martine Toko, je te salue, je t'aime beaucoup, maman. Aussi à maman Néné Toko. Dans le 15e arrondissement à Paris, je te salue. Je salue Christelle Chitenge, Naomi Chitenge, les deux sœurs qui se ressemblent. À mon capitaine Manoka, je salue mon major, papa colonel. Papa Yende, je te salue aussi, je salue Maître Eden Lumbu, RDC Notre Espoir, je te salue. Oh, pardon. Maître Eden, je ne pouvais jamais finir cette émission sans pour autant vous dire un mot. Maître Eden, merci beaucoup, maman, pour notre soutien, vraiment, aux ala toujours sur le plan juridique pour nous aider, pour nous orienter. Merci, Maître. Merci beaucoup, Maître Eden Lumbu, Asbel, RDC Notre Espoir, je te salue, maman. Aussi, je salue à Nancy Mandende, Peter et Rissia. Mes enfants, je vous aime beaucoup. Moi, je dirais ceci, Ngalapa. Omoni na utoza na makamwa ba comédien ba théâtre kaka na kendaki ko tala camarade mo na kuta na récupérer machine tala ba comédien mibali ba koma mono ne ba koma ba jibé mon cher conséquent tala na bizio ba comédien ba par exemple place ba olinga ba michate qu'on se le dise mon cher. Nazana ngana tantena notanga ba komuna bango bazaka fragile okangisa batu. Problème est que ba comédien bazana place au bolinga. Ka noir emso na lunette ngwa noir pe boye, eza na nka lunette ngana lati kaka. Mais au mona azomono ni même na démarche changer. Mais c'est qui ce monsieur? Il est qui? Attaque casting moroté bazuye ya film moro basangisi nyeto monaki bazu peut-être Gou ba chena nani basaka ba comédien to mona ata mutu moroté ya Congo ape bazu ba tia na Will Smith ba tourner bokomi na niveau wana te comédien moko abimi na Congo ata jouer invitation pour que Hollywood na États-Unis qui représenter ba congolais ate mais ba comédien basi ya mibali ba koma mono ba koma ba jibe ba wera na yebiso tout à l'heure comédien moko te okoza ozora 70 000 na YouTube futa dépense sala bilo no sala wana compte à 200 000 300 000 dollars comédien ate au moins ça na 22 3 fois ebisingelo moko abi. Il faut savoir saisir les opportunités. Ça, c'est dans le pango, dans la ville, dans immeuble, pour ne pas citer immeuble, dans un appartement à ce moment, plus de 115 000 dollars. Je félicite d'ailleurs, et puis j'étais avec lui 2 ou 3 fois comme ça. Après ça, on va conseiller. Peut-être,
Est-ce que comédien a un compte bancaire à 300 000 $? JB a fait a plus de 19 000 $. Kofi, n'en parlons pas. Ouera, n'en parlons pas. C'est simple. Si on a ouera, on a un matin, maman Kofi Olomide n'a pas de sur la boye. Na Youti poto aye to sa émission. Il est calme, paisible. Quadra Kofi Olomide, mondialiste. Batonio so ba préféré bazo craquer dans ba concert. Est-ce que comédien mo ko beta spectacle attends na gissé so ba mutu mo ça la crise sur place. Hein? Émission comme te na yoki kanda makasi ngala pas toka bwana nakomi na yoki kanda makasi. Est-ce que comédien mo ko longwa ko vana akyo ki senso akyo beta spectacle bana mo moni comédien basali crise. Kofi Olomide moto na ba mbongo ebela na mapango apaka mituke ebela. Est-ce que comédien za na kisasa wa peut-être to tchai venanga nani muyombe gauche edmo peut-être saï bazata 5 to bazana parking à 5 mituke landani ya cher bate ba comédien mibali ba koma mona ya koma lo wa Kofi aye place mo fa buda rabatu yo oza problème na ba comédien mibali tonde na ya basi non j'arrive. On a problème là-bas. Na basi. On a problème là-bas. Na problème na comédien. Particulièrement ti basala nga soni mambasala ka. Okomona mususu ya lati sandal mo azo boudé. A baby sina démarche. Yam soko kabona. Ça fait très mal d'adi. Ça là, mususu go ouera na moya ojo luka contrat, yé comédien ata 10 000 $ mususu na compte ya te mais abi na obenda ben. Yo go JBT, JB mutakabela ba 50 000 enveloppe akabeli yo. Yo talangala ba. Talaba ndona zo comédien bozana makambebele yo sala. Botika orgueil, botika bisalele zanga mutu na makolo. Bozana na ba eloko te ata comédien mo azata na grand carreau et na ata cimetière de Lukala et ate. Ata comédien mo azata na 10 voitures ça transport azate. Papa to yibi bafia ngo ba comédien te to chaka munoko ka so to kudana ba TV boy. To ke oluka mo bisika balalaka. Azani kana ndaku split kande ya yo za ndaku no wana kande ya yebeza ndaku na ya yeza ya lixité. Yo zo soma ya yo $200 yeba sombe ka $200 mais ya yesu ko yo alinga ndo la tsefuke ya yesu efungwa mi emisaka miliki na malili. Voilà, yam so na comédien mo awa na biso yo alanga di alaxo ka ke yo ze lokote ya la diveste mo boye alanga changer le même démarche ngala pomoni biso basa banani. Merci beaucoup, Yams. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Comprenez que Yakoloba et Zaki Belé m'étendent et permettent de sauter. Sinon, d'ici là, portez-vous bien. Un grand merci à toi, Blandine. Tu es là, n'est-ce pas? Dada International, Koki Matetoza, parce qu'on va finir tout aujourd'hui. Voilà. Tokutani Balasima. Bye bye.